Sotali presque président Nyonso Ouaye na Congo a changé combo il y a pays. P a changé même drapeau. Mais ça président Sotali n'a pas écart au moins 2 ans va changer combo, 3 ans va changer combo. Mais il est là tant on yoka bazo ta masolo changement ça na Congo. Changement va y bisa bino ana. Ils a changement te ya kolia ya mabubu. Ils a changement ya ko changer ba combo ya pays. Les changements va zolobi. Mais depuis Félix Tshisekedi a eu 3 ans ya ngolo azo changer ni combo ya pays ni combo ya drapeau. Kwa ni bitumba ibanda aussi là d'abord place na lobaki ki toza coloniser tilelo. Armée eza infiltré. Ndenge président alobaki. Ndeko nazo loba nazo banga te lelo komi système ya cadena. Ce que olobi armée soit lelo eza infiltré ba omix. Oazo luka ngai na lukama lelo te aya numéro ya téléphone ezoleka a lukanga soki makala soki ya mabe kukata mutu meso naza vivant na koloba na Congo toza na mwana semi mutu abeta bato na bandika akenda wapi mwana semi tolo bango azali na mwa pomme ya moto tango président alobaki bato batiaki tembe tango akenda telema reto aza l'aise azaki candidat malheureux na Congo central comme gouverneur abimaki na 0 voix azali normal eza meilleur score ya gouvernorat pour soi abima na voix moko bato balimba wela ngane moto avotaki yo mais abi na 0 voix siko nani akolobaki nga avotaki yo te tomoni moto azate azali toza na kamu na nsapo toza na nyengele c'est-à-dire toza ba force ya ndenge na ndenge so tozongi na Kasai ntango guerre ekotaki na 97 basakana partout maintenant bakomaki na Kasai ba chef coutumier bazaki déterminé bakenda kuna bakuta banzete eloko wana toko appliquer na mito na yoki chef coutumier mo pe abwaki mbela na STK ekoki trop c'est trop na mito ekomi makambo ya molimo elongo ya nzoto akosenga na ministre intérieur pe ministre ya défense ba vérifier pe na armée de côté na affaire de c'est vraiment na kikate les amis mais la police ndé nazo ça les a ba bouchard somme donc ba infiltrer ba toni na la police c'est-à-dire on va zo benga bangulu teke ya uta na unité mususu na unité mususu mais azana carte de ana mapikilité alia rana to akasiri ala taka teni ba identifier pe bato wana baza ndenge moko na bato bazozata tenir FARDC et soit kaka na ba civilité. Ave Maria, toujours l'icolo, cher fidèle internaute de Ave Maria Télévision, tu peux se binomboter, peut-être on dit une fois de plus, boye imalamu, na rendez-vous na biso ya mokolo na kati ya ndako na biso ya nzungu ya masolo, pona kobemela bino basango, na mozindo na yango penza. Lelo toye tobeta maimatali actualité, na lolenge to mesana, nazali ngai moko te na plateau ya mokolo lelo, nazali na moko ya balobeli ya Congo, to benga ba Kongomani, pourquoi pas comme on a ezali André Kabange soki abet kitingaza elongo na ngai afungla déjà caméra tozo invité na biso na mosala na kitoko amesana kolobela peuple ya mesana komemela biso clarification polele penza na maimatali politique na maimatali maizali koleka na kati ya mboka azali kombata isengeli boye ba ete na boye na keimba nkopesa mbote na invité na ngai. Bonjour papa André. Bonjour ndeko mpalisango. Bonne santé. Santé kitoko na ngolo nzambe. Na CV suko ya mbona plateau na biso mokola lelo. Ngape na CV d'une invitation. To fungola penza masolo ngona lombangu to beta masolo dans quelques jours pour célébrer une fois de plus Mboula ya sika pour na indépendance au tozoa depuis 1960 na mois ya juin. Le 30 juin, le mois de juin 1960, alors l'impression des alignés Mikolo Mboka o batike la biso libération tozwali fête wana to célébrer rango pour la liberté tozwa. Bien sûr, liberté moi ezaki ezala totalité pour tozo moi ba faillite les amis qui les lots toza colonisé. To ignorer mosala bande basala te
basala part na bango mais biso toza etuma makasi asala oyo ya ye date ya le 30 juin eza date ya kosepela te eza date ya tolata kanda tokanisa ndenge bakoko na biso banyokwama ndenge bato baluka biloko wana indépendance wana bamonaka lisusu te nyonso baboma bango eza date tokanisaki nini tokosala mpona oyo bazoya lobi na biso mpo bango basalaki part na bango balobaki jeunesse eza avenir ya lobi wana eza biso siko relève na biso bana baosala biso tozoprépare relève ya bao bazoya. Le 30 juin 1960, lobby yango eza fête ezali mokolo esengeli to kanisa to réfléchir na ni to kosala lobby toza coloniser te nazali avis moko na yo par rapport ya makambo zali koleka na est juste la solution moko eza te de André malgré ba faire de ce bakei ko bunda malgré tozoka masasi zo continuer ba makile zo tanga kaka donc d'un côté colonisation tozoa eza penza esengami penza te pona kimie kota totalement kaka na kati ya RDC kaka na kati ya Kinshasa te mais aussi na ba province nyonso. Ndeko na ngai mundele akolinga biso mukolo moko te pe bato bachaka espoir na mundele nazoyebisa bango balongola espoir wana esali topesi confiance na lipapa ekokata na miso ya bato oyo kasoni bato baopesa bosomi ya solosolo na Congo eza biso bakolo Congo bakosa ote rwandais te nani camerounais te français te oyo opesa biso changement mpona nini bazala nanu na kanda na biso to bamokili mobimba ezala na kanda na biso mpona nini nzambe apesa biso bomengo koleka bango nyonso mais biso tosala choix te mpona pays eza nzambe nde aponela biso pays azalaki zoba te babundisaka nzambe yango ozomona ke nyonso basalaka ezosimba te so tali Congo échanger kombo 6 fois. OK. Na ko changer ba kombo toza 5 présidents. Soki totali na toza 5 présidents batika biso. Toza na 5 présidents mais toza na ba changer kombo 6 fois. Pour na ni révélation eza na kati ya eloko wana na première combo tozaki na état indépendant Congo ezaki na 1885 à 1908 ce qui est deuxième combo ezaki na combo ya Congo belge ezaki na 1908 à 1960 troisième fois tozaki na République du Congo 1960 à 1964 quatrième fois tozaki na République démocratique du Congo 1964 à 1971 cinquième fois tozaki na République du Zaïre ezaki en 1971 à 1997 pe sixième tozana tozwi kombo ya République démocratique du Congo ti na moya lelo ndeko eza pamba te révélation eza na kati wana 5 présidents mais si 6 fois bakombo change ba changer bakombo so tali presque président nyonso oyo na Congo a changé kombo ya pays pe a changé même drapeau mais ça président so tali na ba écart au moins ki 2 ans ba changer kombo 3 ans ba changer kombo mais il est là tant ozoyoka bazobeta masolo changement eza na Congo te changement ba yebisa bino wana eza changement te ya kolia ya mabubu eza changement ya ko changer ba kombo ya pays les changements bazolobi mais depuis Félix Tshisekedi yaye 3 ans yango azo changer ni kombo ya pays ni kombo ya drapeau pona nini eza révélation eza na acte des apôtres 24:3 o eza na Bible azwata ya kotanga yango soki oza na temps de journaliste oza na Bible na kati na Bible nyonso eza to tanga ngo après OK so tani acte des apôtres 24:3 on comprend ni eza kati Tshisekedi aza na mandat mais bato azobika masolo ya 2023 Tshisekedi aza na mandat aza na mission ana mandat c'est-à-dire continuer tim commission ni si na ndo zoloba aza na mandat aza na mission olobi déjà yango aza na mandat aza na mission nzambe ndi apesi
yango azomwa azokipe ete mambo ya recharger bakombo oyebisi ngai mambo ya bandeko na este ndenge bazotungisama Rwanda aza na kalite te ya kobimisa RDC mpona nini soki na plan nyonso so toke na listing vraiment tobandotanga na ndenge ezalaka na plan nyonso toza likolo ya Rwanda. Exemple, soki ozwi nombre ya population biso toza 80 à 90 millions d'habitants, mais Rwanda eza na combien? 12 millions. Soki toke na superficie ya pays, RDC eza na 2 millions 345 na ubosa na virgule wana te. 410 km carrés. Webi Rwanda eza na combien? 26. 26 millions. Ce qui toque na nombre de militaires, RDC eza na 151 à 250 000 militaires. Rwanda eza na combien? 33 000 militaires. 33 et 1 000 militaires. 33. Ce qui toque na budget, RDC eza na 11 milliards de dollars américains. Webi Rwanda eza na combien? Rwanda eza na 4 milliards. Soki na armée, biso toza 11e armée en Afrique sur 56 pays. Mais Rwanda aza 40e, aza 45e sur 56 pays. Mais ndeko kabange toke non na lombango te ba paramètres o nyonso zali ko expliquer. Ngana to ebi ete bitumba o ya est banda depuis des années. Ce qui normalement tozana ba nombre nyonso zo pesa na logique el kambo sengela ki déjà bitumbo ici là depuis kala. Alors pourquoi est-ce que ils ont silati? Ma ki les ont continuer ka kotanga. Yangwana na bandela ki na oke mindele balingaka biso te. Avant na loba na kota na fongola buku na ngai na ebisaki yo déjà ke mundele, mais comment na plan nyonso, c'est-à-dire soki a une armée to beta ye, soki to na nombre ya ba militaire to beta ye, c'est-à-dire soki lelo guerre au Rwanda ezoluka, soki to zwi Kinshasa ya pamba to tindi kuna sans que basimba ba arme soki toza na boyokani bako boma c'est 80 à 90 oyo natangi awa bako boma 5 batikali me babotoli nani Rwanda ekomi province na biso comme l'état indépendant du Congo ne tozaki na bango comme province na biso. Ça dit biloko ezosalema na este président nazosenga na peuple congolais ke botika président asala diplomatie ndenge azosala mamu ya régional armée régionale ndenge azokota na kati botika asala oya ye population tokanisa oya biso président de la république asenga biso peuple congolais bokota makambo oyo tozwa mamu ya politique totia mopanzi mamu ya batendance divergence totia na mopanzi totala mboka opposition comme majorité so babotoli mboka lelo eza yo ndeko journaliste obandela vie à zéro obandela vie à zéro po mboka na yo mais okomi lokwa locataire na mboka na mboka ekozala mwa passe esclavagisme ezongi place eza kokima mutuna te po bato bazolanda biso baleki ngana na mayele po batuni mutuna bimi hors sujet moza batunaki yo me banda kala bitumba esilaki te poani bitumba ebanda osila te d'abord place nalobaki ke toza kolonize ti lelo armée eza infiltré ndenge président alobaki ndeko nazobanga te lelo ekomi système ya cadena soki olobi armée soit eloko eza infiltré bakomikisa oyo azoluka ngai nalukama lelo te aya numéro ya telefone ezoleka aluka nga soki makala soki ya mabe kokata mutu mais so naza vivant nakoloba soki bokoluka numéro ya telefone ezali luka nga ya parti ya numéro ya telefone nanga mpo so luki nga na adresse nakoma pigeon voyageur oza esika kozwa ngai te na ndako benga ngai soki problème eza na justice nakoya nazolobela mboka na nga eza moto moko te akoya kolobela mboka na ngai nakondima nakufa liwa ya Lumumba ya Tshisekedi le père mais nakolinga nakufa liwa
ya théâtre te ya ba scénario. OK. Yango wana nazo défendre mboka na bi mboka eza infiltré ezaki infiltré na moko ya kosakana te. Yango wana omoni ke to banda kobunda bitumba te. Bato bando le mamu ya bakor to démontrer bakor ndenge salima eza bakor moko o basignaki ke M23 ADF ba intégré na armée nationale na biso. Mais banani ba intégré ki na armée wana. Mama ya mutu ya wana. Toko identifier bango ndenge nini. Ozo comprendre mama na likambu yango wana. Est-ce que mutu aza congolais ya solo? Akoki ko sala biloko wana mingi ba accord wana esigname ba 2009 ti ba 2018. Kasi na tango wana ezaki régime Kabila nde bande ko régner donc d'un côté solo ba ete Kabila nda permettre ki ba accord wana salema infiltration ni salema. Toko lobani. Azaki na souci mboka te. Ya wana lobi soki ya kolukisama. Oh, ba déranger oti. OK. Mituna izaya yo. Mi ya yo. Neti sije wana ngane mutu na chi. OK. Naza kulu na te, kulu naza fier. Ya koloba ke naza kulu na kota 1000 fois na bima. Naza politicien. OK. Naza activiste engagé. Naza leader d'opinion. C'est-à-dire nazo lancer message na ba congolais ba comprendre ni oyo bazo comprendre. Oh ba éviter, oh bazo dévier, oh il faut ba accord oyo lelo qui c'est que yazo subir conséquences nango eza continuité à l'état. Ceux qui autour bato ba travailler na l'état eza neti yo so sali. OK, oh comme maman s'infora bano ça na Ave Maria akewa ye akoya na système na te. Oko travailler kaka ndenge ezalaki oyebi ba vieux moko yaka otoa et pour moi mbala moko ti lelo ezongate oyebi sike kenda ngana ebi moko place kenda. OK. Danemark ekanga biso avion moko baloba mobutu adefa mbongo na bango bakanga ngo moko pe ezaka na Serbie mususu na ebite ekomaki otindika na élévateur to kena ba si je me souviens monike mboka moi to gagner exactement mais ce qui bon mote yo moko mo biloko na auto démontrer awa c'est que to Rwanda to bete na tongo monde to boto laki bango Goma. OK. Mabele babuto laki général azolo baki amoni eza mamu ya nzambe eloko bakanisa ki bako sala un mois mais baboto lango na 2 jours. OK. On va comprendre ça dit aba bilo mo boye armées infiltrées ando ya eloko wana mindele bazana kati ya Jewana. Ya Jewana. Yana lobi attaque congolais. Na la kisi tendance politique na haïti. Na lobi boy. Peuple congolais. To sunga mokonzi ya mboka. Biso nyonso. Ko sunga mokonzi ya mboka eza kozaka na IDPS te. Ko sunga mokonzi ya mboka eza kolata polo na yete kijali lote. OK. Ko sunga mokonzi ya mboka eza ko soutenir ba idéologie na ye, vision na ye. C'est-à-dire net eloko autant enseigner que ba congolais bosunga ngai nini tokosala na minute yaza na diplomatie biso tozala prêt soit pesi mot d'ordre na minute que omonaki ba militaire ko bazongaki. OK. Nani bandeko na biso gère FARDC ko bazongi omoni o pe ba mati omoni biso pe toza prêt ngai naza prêt yango na seba congolais tout toza prêt. Ce qui est là, mon trop c'est trop, na la diplomatie zo simba te, bo simba o bo simba. Tant natani natanga ki ba natani bilo ndambo ba superficie ba bloko na tiki bilo, eza bilo ebele. Na Congo toza na mwana semi. OK. Mutu abeta batu na bandika. Akenda wapi mwana semi tolo bango. Azali na mwa poni ya moto. Tango président lobaki batu bachaki tembe, tango akenda telema reto, aza l'aise. Azaki candidat malheureux na Congo central comme gouverneur. OK. Abimaki na 0 voix azali. Normal eza meilleur score ya gouvernorat. Pour soi abima na voix moko bato balimba wela. OK. Ngane muta votaki yo mais abi na 0 voix. Siko nani akolobaki nga votaki yo te. To moni muto azate. OK. Azali toza na kamuna sa. OK. Toza na nyengele. OK. Ça dit toza ba force ya ndenge na ndenge. So tozongi na Kasai tango guerre ekotaki na 97 basakana partout meta bakomaki na Kasai ba chef coutumier bazaki déterminé bakenda kuna bakuta banzete eloko wana to ko appliquer na mito na yoki chef coutumier mo pe abwaki mbela na STK ekoki trop c'est trop na mito ekomi makambo ya molimo elongo ya nzoto c'est que toza ba force nyonso ya nzoto
ya molimo ya organi Rwanda mais infiltration wana ne bandosa mais comme mwana mboka azwi makambo na maboko muko ntombolo azosala mosala na ye asala diplomatie ndenge azosala mais biso toza éveillé nde tolobaka système ya lisu likolo ya lisu kala nani aza pembeni na yo même nde toza boye mutu ako ayepa voisin foko yepa awuti wapi azoke tolobi teke simba machete kata ye soit sala bote informer la police to namoni mutu moko suspect bango bakoya soki aza suspect ya solo bakokanga ye so aza suspect te abi merci pour l'information aza yo otala boye ezalaka bongo tokomisa armée binemi na biso te armée eza moko même lelo Félix Tshisekedi alongwe na pouvoir ou akoya osala ka même armée confusion ezalaka na mitu ya bato ke oso tolongwa akosala armée na ye armée ezalaka ya Mobutu ekomaki ya Kabila père soit disant Kabila fils lelo eza ya Tshisekedi lobi ekozala so ya nani peut-être ekozala ya yo pe ya ngai peut-être oyo oza na ambition politique te peut-être que déjà en 2023 c'est possible n'a pas utilisé même arme. Vraiment. Alors ndeko kabangene na sipela minko bengo kombo na to kota pena na profondeur maso na biso dossier 100 jours lelo ndeko Vital Kamerhe azali a quitté na lo bango ezali déception vis-à-vis ya ba kongomani parce que to bandé ko espérer te na lo lenge yaki ko kanga ko tia maboko na ba inoso ba bandé ko iba mbonga mboka parce que jusque là to lo batol c'est quand même to yebi ba difficulté za kati mboka na biso ba kongolais bana posa bazale bien bana posa bazana misala o ba futa bango mbongo bana posa baliera bien et au sala ke selon ba information to moni ete ba mbongo e bande ko kende na ba pocha bato l'état pesali musana ngo ekangi bato kasi kwa quitter bato wana sans que même infraison na kati ya caisse ya l'état esali pasi Congolais a vraiment décidé na décision o ya ko quitter Vital Kamerhe ndeko mopanzi sango olobi mbongo ebanda okende te ti lelo mbongo ezokende pe avant na kota na eloko wana nazosenga na président de la république président nakosepela otumba constitution oyo okuti pour na bien-être social ya population population ezosouffrir mais pour na population ebika violer constitution wana eza bien pour violer constitution mais population va vivre malam que ko respecter constitution mais population bazokema ce qui otali par rapport ya budget ya mboka majorité ya budget ezongaka kaka epa bakolo budget eloko wana eza ya côté lemela équilibre il faut eza lelo bato tout bazosala politique baza ba politicien nini etindi bango na politique eza ofinga te o bafingaki biso po tosala par exemple mutu moko abanda osunga bato na bilanga azoliesa population mais akozala licencié to D6 ayoki siko moninga na ye D6 na assemblée azozwa $13,000 abi apena kokota na ngai na kokota ake mutu ake otante chance comme DV Lotengi abeti DV Lotengi na ye esimbi ake kuna ozomona mais aza na ambition te etikali kuna faci beton muko atombolo be vraiment système wana tolingi yango te neti eloko namonaki koya ya roi et pas gouverneur de la ville akomi animateur nakondana yango akomi animateur nakondana yango totika koflater ba institution première institution présidence de la république totika biloko wana eza protégé ameka kopesa bango bato wana ba punition bakima ba institution bango moko na sens nini soki D6 azopesa ko soki bafutaka ye 92,000 il faut député wana azo pe 92,000 en dehors ya ba prime différence eza ba prime soki yaza na assemblée bapesa mutuka eza problème te mais salaire normal parce que pas za D6 ok bato ebele bakosundola ba institution wana bakozonga au ministre soit aza docteur na doctorat na soki docteur soit aza docteur en droit soki docteur en droit azozwa $2,000 ye pe conseiller to ministre il faut azwa même mbongo ekokimisa bato ebele bakosundola politique wana bakozonga na badomaine na ba toshite na question oyo acquittement ya Kamerhe ya ndeko Kamerhe président national ya INC pe aza nani
partenaire na biso. OK. Ande ya wana oyebi cash to bando benga Fachi Vite. OK. Vital Kamere Félix Tshisekedi et Sali Fachi Vite et Boteli biso cash. OK. UDPS INC mariage. Tous ba partenaire mais lito ba tanisa ngai webekisa nga prison mbala ombala vérité nanga. Nani ngako bomba ti. Naza kombata mais naza kombanta bati. OK. Pour kombanta ba ya kaka aloba a flatter ba bengisa ye quelque part. Mais nga eza bongo te so moni naza na carte naza parcelle te. Eza pona nini koloba vérité. OK. Batangisa nga lutte pacifique non violence. Après la kisinga lutte ya kotelemela bantivaleur. Bantivaleur eza banani ndoki moyibi criminel bongo na bongo. Moyibi. OK. Comme cas ya moyibi mais naza justice te quand même. OK. Togangaki parmi bato basengaki bakanga kamere. Nga nazaki parmi. To sejaki na Shebikapi na Fikini. Na baninga ezalaki force d'hypocrite, force défensive, G27, tozaki vraiment majorité. Nazaki parmi baninga wana kwa kosenga ke président de la République tala ozo les gars na projet 100 jours oyo lancé yomoko il faut kamere akangama bakangi mais justice et la justice qui aza innocent to vérifier ceux qui ba preuve d'argent ezali mais le procès liboso et bandeli ba preuve bandé ko pesa ma le procès ando kende bien en espérant que azala qui victime ou soit azala qui conscient comme ça qui mais par après tout le monde a que si preuve moro ezate au moment la si justice ça penza crédible par rapport au projet au ba te belé ba baye ndeko na ngai même na ba États-Unis même ba pays mususu total ka ba TV5 ba procès misusu ndenge le kaka bakangi criminel asami o ba condamné ba kotse recours bazongaka nga mutu azosoa nayo nazaki na procès moko na 2016 2013 pardon 2013-2014 procès à Transco nazaki condamné 15 ans de prison mais nasala 3 mois nazaki libanda pe nazali libanda tindi c'est-à-dire soki ya liboso condamné ngai na kokotisa recours ke naza d'accord te na justice wana soki ezongi epesi ngai raison na bakosala nini. Justice eza indépendant eza libre mutu aimpozaki justice wana oyo abando tyango pression te esambisa boye aza te bango bajuge batiki ye c'est-à-dire aza innocent. OK. Alors to beta pe lisolo ya o babengi yango bongo pa ba kongomani trahison ya fils mukoko comment a été eza trahison to lo yango bongo parce que on ezali o ba kongomani balobi par rapport ya lolenge maman Olive Lembe Kabila respect na ye ayimina koya en aide pendant que to yebi te fils mukoko azala ki parmi bato babande ko condamner régime ya Kabila kasi lelo d'un côté azaki abandonné pa na bino bande ko IDPS na triste sort na ye kasi to moni maman Olive Lembe aye kosunga ye réaction par rapport ya makambo wana kosunga vraiment longola na nokombo ki azali na pasi azali na problème balinga même bakate likolo parce que moni mama Olive Lembe aye afuti $5 000 pour ba sale opération likolo ezonga normal $5 000 eza bomo ya moto te eza osomba pema eza ya nzambe eza te 5 000 lebikisi mais ande yo otangi 5 000 oyebi IDPS se dépenser combien pe parmi aza n'importe qui te azalaki chargé à mobilisation secrétaire général adjoint chargé à relation chargé à mobilisation à UDPS tobengaka ye national c'est-à-dire fils mukoko asungaki parti pe parti esunga ye oyebi ke ngai ti lelo depuis na banda mamu ya UDPS récompense na ngai ezalaka baprison na batorture nakolandaka bandeko na ngai na bandako baboma yango ya récompense na ngai oyo barécompense ngai mais fils mukoko aza récompense mbala o mbala na UDPS basombela mituka basala mamu ya ndenge na ndenge avant oloba kosunga d'abord tokena mamu ya kosunga omona politique bato basala politique ya binemi nasekaka bango na politique toza na divergence toza binemi te tokosisa toloba tosala débat na plateau tosilisi nabengi yo na biso ndeko epa na ngai tala problème eza koesunga ngai
toyo bengi ngai senga ndeko na ko sunga ngai toza binemi te soki asungi asungi atake ndeko na sasa eza mabe te oli mpe oyo basungaka ye asalango publicité te ye ava asunga basunga ye ti lelo basungaka ye mpe ye mama Olive basungaka ye kosunga fisi mokoko eza mabe te parti esalaki oyo ekosala mais eza bato misusu bapola me makolo me bakufa yide mpe esalela bango eloko te toyoka boleta masolo na bango te misusu baza na prison tisco nayoki obeta masolo na bango te mais nayoki obeti ya national fils moko aza mpe motu na ngai mpe aza voisin na ngai mikolo ya mpo ngai na mwa ya cango eza divisé na deux parties partie moko Japon koto oyo Chine populaire eza na trois mpe mais naza nini voisin ya bodivision bongo poigne eza monene naza découpage te eza sota toza na deux districts yango wana nalobi ke bakabola na deux parties toza deux colonel Dieudonné azokamba Masina azokamba Kimanseke na Njili trois communes après colonel Justin azokamba Maluku na Nsele so ngai na mama Olive toza bavoisin naza voisin na ye biso toza na Japon mikolo na pembeni na baza na ntiango ya twako d'accord ngai naza voisin ya kinga kati d'accord alors ndeko kabange interdiction ya port ya bilamba nyonso ezali kokokana na tenue militaire na kati ya Kinshasa sino peine ezali ya makasi ya kokanga ezali idée malamu décision malamu parce que population monaki lolenge moko parce que biso tokoyoka biso nyonso na ST kobunda lolenge ya kosoutenir FARDC ezali ya kosala ba challenge to monaki na kati ya TikTok ezali kolata bilamba ya FARDC ko partager vidéo ya 1 minute 5 secondes ezali kopesa message na kolata ka bilamba wana kasi lelo mokano koye ke moto nyonso akolata yango akozala soumis na mibeko ya ezali décision malamu vraiment to ezali incitation kaka ya pousser population tomboka lisusu bon ngai nakotelemela justice eza libre eza indépendant mais ezala ya bakanga oyo batika oyo te injustice nde etumba na ngai yango wana ya kotelemela injustice ya koapuye justice elamba kaka nde olobi ezalaki mpona kolancer message ngai nazala nango ebele genre nyonso oyebi so otala baémission na ngai ebele ezalaka na soki batelemeli yango eza bien mpona nini omoni soki bana classe so bapiblie résultat ya examen d'état mo majorité ya bato babima bazosepela eza bano basala examen te bakuluna bato mabe baprofita na biloko wana mpo bakosala mabe na nsima ya bana classe ndenge mona na teni mpe ngai akolata yango na ndenge mosusu mpo akolancer message yo kolata yango na ndenge mosusu akosala yango akolata yango mpona koprofite kosala mabe bakoti na ndako me tombe na compte ya FARDC c'est normal batelemela mais mabe ezali oyo nazotelemela basmasko papier mokanda nini oyo ezopesa ningisa ezali okutana nga boyo baka biso olata elamba boye bakangi te mutu te akangaka mutu mibeko nde ekangaka ifo te baka messier bakangi yo au nom de la loi tala article boye elobi boye mokanda yango oyo tokangi yo nango tala pare ya document tozosalela yango so oyebisanga nani apekisi biloko wana so apekisa na basima nini bato ntango bazosala so ta lelo eza bapesi la polisi shida so okomi na quartier 1 ozomona te so moto alati ekozala meme eza FARDC te banda kala moto moko tapesa ningisi ya kolata bilamba ya FARDC conscience ya population na message président de la république alansaka nde bato balataki bilamba tomonaka eute mpe na première dame asala ok ezaki message après même bapolwaka bola mpe bapolo wana mais komonake la police ekomi kuna bakuluna bazobunda ye azokipe te aye otelemaka mpo akotala na alati polo ya FARDC wana soki bapesi mokanda biloko wana ekosila mpe na kosenga na ministre intérieur mpe ministre ya défense baverifie mpe
na armée de côté na affaire de c'est vraiment na chikate les amis te mais la police ndé na zo ça ils ba bouchard somo donc ba infiltrer ba toni na la police c'est-à-dire on va zo benga bangulu te ke auta na unité musuwa na unité mususu mais aza na carte de ana mafikilité aliaka na trakaseri alataka teni baidentifie mpe bato wana baza ndenge moko na bato bazolata teni ya FARDC esuka kaka na bacivile te tokende bongo ekosala malamu tosungana la police esunga population esunga la police surtout population eza na mosala makasi ekosunga na armée na la police. tokende oshite na émission na biso ya mokolo lelo kasi interdiction soki ka wana te bainterdire même parlement debout oyo tomonaki yango bandenge kosalema mingi lelo bapekisi yango ezala esu te. Par contre na régime ya Kabila parlement debout ezalaki banda komenace mutu te banda kokanga mutu te. Mais pourquoi est-ce que na régime ya Tshisekedi bakomi kopekisa parlement debout eloba bon pouvoir eza na réalité nango oyo lobi totelemelaki yango lobi koloba teke o Kabila atikala kopekisa parlement debout yo bosani ke na 10e milieu ekomaki soki Kabila azoya il faut babengana biso tolongwa même na siège national ya parti po Kabila aleka o Kabila azoleka mingi obligatoire lelo baya batie mura babengani baparlementaire mais lelo mpe ezali soki président oleka nazoya wana nga naza eloko na kobomba te mpe naza clair waza mposa kokanga ngai akanga waza mposa koboma aboma. Est-ce que alati masque anglais ngai eza te o photo ya mutu natini mutu asala mabe te mais soki ya koloba ya mabe ezali ifo toloba ya malamu ifo toloba régime wana koloba so olobi ezaki mabe koleka so tokonte oyo bapekisi baparlementaire te so totali toloba bapekisi IDPS mpo mutu aza système ya parlement de président IDPS depuis que la partie populaire, parti numéro 1 dans le monde, les IDPS. A Pékissi, pas parlementaire, pas siégé. Provisoire, hein? Ok, ma bête, ton dit, n'a raison. Aux Andes, on m'a dit ça, on a raison, autant on le bien faire, c'est tout petit, résultat par rapport à l'infiltration. Soit par tout ba rebelle M23 ba yaza information na pas parlement debout so nenge balongo parlement debout ba oza information te bande bona nga parlementaire debout bolongo na parlement debout ezaka na santé te même na ba réseaux sociaux avant ba banda wana bakata biso na no Facebook au fait mais to senga na bato ba ministre intérieur nde asengi balongo na parlement debout OK azalaka cadre ya IDPS azaki national mais na minute aza ministre d'État non ya IDPS so na lancé message na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya Marabu papa ko balongoli parlement de bois yeba parti eza otenga na minute po message to kozwa wapi sala boezo ba communicateur tout ya parlement de bois na sombela bango ba média pe fongola bango ba chaîne YouTube balansaka ba message to bana olanda ata en ligne to bana kozwa ba message na parlement de comme bazo infiltrer biso na parlement de po moko akotuta tono teke ngala za cadre sans que outa na parlement de wana za combattant biso tout ko banda ye moko président de la République secrétaire général mwana bute ezala président Mwakwenda biso tout outa na parlement de avant to ba. Merci beaucoup Ndeko Kabange. Motune Asuke Zali réaction par rapport à l'arrestation ya Ndeko Gilles Monière et arrestation ya Masiri na Patitumba. Na pesi bango mbote bisika bazali na solaki na bango lobia na sona président Patitumba président fédéral ya Lutulu. Na solaki na ye na solaki na Ndeko Gilles na bande botangi 3 kombata ya munene ya muke azalaka te po omoni bato misusu oyo bakufaka ba marche na 10e minute tomona bango te ya baparlema te mais tosoto azwi bale mpe asali Congo neti nde tomona kosicima vraiment na parcours ya politique na yebi okosi eza koignore moto osala oyo na ndenge okoloba bongo toyoyoka kombo ya kokoliko na 2018 wana tomona Ndeko Rossi asala kombo koleka bato tu
c'est-à-dire comment neti na IDPS spare combattant eza oyo akufa waza vivant azaka spare oyo so tuti tolo ngai bakatanga loboko ngai olakisa litoi na ngai ndambo na osala te lokola cadre moko boye apesa ngai soni ya kolongolela mba kolakisaki tala ngai bakatanga lichette mpo na IDPS soki tosali bongo ekozala somo soki olobi bongo ezala oyo bakatanga makolo tobetelango masomo te batoti ya ndenge na ndenge c'est-à-dire oyo toko ospere komata eza oyo akufa ndeko Pati Ntumba nasengi na secrétaire général ya IDPS papa ya bana ndenge tozokende na parti ezalaka boye te mwana ata asali mabe ya ndenge nini bien sûr lelo justice eza indépendant justice ekomi soki bakangi mutu meme na manifestation bazosombele ji mikate oyo totika omona te na barégime wana ebandosoka na batorture mais liberté eleki nyonso okolesanga okosala tu mais soki opesinga punition nakomonango mabe mais nazala libanda nazanga te nazalaka na prison sala tu atake papa ezala yo nde moto okanisi bango ezala yo nde moto okanisi bango te sala tu bato wana badima oza justice te mais sala effort na yo toyeba d'abord basali nini bakangeli bango nini toyoki mambo ya nani ndeko Gilles ke apousse azopousse bato na haine la situation ya la haine neti likambo ya machete nde mpasisango bokozongisela ngai image wana eza général moko na este alance message ke papa mama abimisa bana na yo basimba machete basimba ekonga babunda mpo nini bakangi général wana mais po Gilles alobi bakangi ye nango nazwa kolobaki kosimba tozozela mode ordre ya président apesa nene mode ordre po tokima oyo ndeko Gilles alobaki so ezalaki propos ya mabe ntango ezalaki na ebandeli mpo nani kopekisa yango te mais botiki après o apesi mode ordre ntango bato babimi après bokani bato wana boki okangi ye na ndako namoni yango na part na ngai na juge yango naza meme ara na bato wana me bakombata misusu oyo bamesaka dia lelo oyo bazofana azoloba boye balese wapi ndeko lelo ekomeli Pati Ntumba ekomeli nani ndeko Gilles na bandeko ya force dipoke ya kinga bo bazwaki meme ta ya kosimba président eleva esalaki nga mpasi eza biloko ekomelaki ngai na 2016 na 2016 baleve ngai Jekobeya Séraphin Patrick Tshisekedi petit frère ya Tshisekedi ke secrétaire général ya IDPS n'époque wana aza moyi déjà nzambe abatela molimo na ye na kombo ya Bruno Mavungu asakifia biso mpo bilenge oyo tobandi okundela parti ke toza bakuluna toza bacriminel tozotia desordre na parti mais parti esala tout ya kodefendre ke balakisa bapreuve mpo alobi toza bacriminel nini tosali tobima na kosenga mpe na secrétaire général ya parti asala mpe effort oyo jeko abima na epoke wana ngai na bima iget kaka na bima Séraphin Patrick Tshisekedi abimaka babandela yango na procès oyo mpo soki tonéglige yango lobi ekozonga so tour na nga ekozonga tour ya président Boni ekozonga tour ya madame Simone Kisoto présidente ya fédération comme eza directoire bazala 6 na tiango ekotombe tour ya ndeko Meta bakomata bazebeli moya osisa bakombo eza te baarrange esko vraiment côté wana soki te bazoboma parti. Merci beaucoup ndeko Kabange tokomi mpenza na suka ya masona biso ya mokolo ya lelo mot de la fin na mboko bwayo po tokawana kimia. Bon na suka maloba na ngai ya suka na peuple congolais message na lancer na peuple congolais tolongola haine tolongola balobaki basalaki tosangana ennemi na biso commun Rwanda pe Paul Kagame nabongisa maloba na ngai mwa moke barwandais to barwandais tout baza na nsima ya Paul Kagame te na bétise azosala majorité kutu bakimi mboka wana mpona Paul Kagame tozala au moins na réserve mpona population na bango eza ndenge moko na biso awa bato tu balingaka président de la république Tshisekedi mais ntango na Rwanda soki ebandi so boatake barwandais
yebake bandeko na biso kuna mpe bazo atake bango. Ennemi na biso eza Paul Kagame nde tozobundisa yango wana na kosenga na soka tosanga tozozela mot d'ordre so président apesi mot d'ordre lelo tokende tokanga Paul Kagame tozwa gouverneur na biso awa oyo biso tokolinga peut-être ekozala ngai peut-être tokozwa congolais kaka moko soit auteur Lamuka PPRD INC na bongo soit IDPS to imposer na Rwanda comme province na biso à diriger province. OK. Merci beaucoup Ndeko Kagame ezaki penza plaisir makasi ya koyamba na plateau na biso mokola lelo. Merci pour la disponibilité na yo. Na boinde to komi na suka ya maso na biso mokola lelo mais ava botoka bwana. Vous permettre ngai na pesa mbote et puis na pesa merci na bête kitengo. So moni bilili to bimi kitoko weza parce que il y a un génie derrière la caméra ça était yo otala ngai na polele penza. Quant à moi to komi na suka to kuta na mikolo ezali koya.